Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La famille. Lobby na live a ese. Debe zalaki makasi. Debe zalaki na otiela ne peut partir en debe zalaki peut-être bolanda ki onti. Debe zalaki nini. Boyebi ta makamba mishwe bimaki awa bat bakotaki sila. Ezala mama Nenok akotaki sila na kati. Alobi sila yo mutu solo bio maison close. Na ndi kutu live mona zoka bakali azoloba o mishu ngazana zwaka sila en charge. Yamane mishu kosila akoka kolobela mishu lokote. De bezaki makasi. Ona makamba mishu tango video ya mishu ebimaki. Tango makamba muchope bimi batu basosaki on a bien vu par rapport ya voice wana ebimaki nga kuna belle vue tout sala et tout. Mura alobaki loko moko na live na lobby soki mobala muchopi ako réagir te c'est que yepe aza deux fois ezape na live moko na landaki bobete solo ba lobby mobala muchopi atanga zolinga muchopi ayebaki muchopi azalaki déjà na ba vie wana eloko wana esali boumrad na belle famille donc ya yemo mobile nae na belle famille nae lelo sûrement bomonaki bolandaki live mona tielaki bino belle sœur ya muchope yaki kosala live mais famille lobby alobi bien te bango bazana makamba koloba bazana mokutu ebele na kosala bino émission spécialement pour na loba makambo wana bango balobi eza une émission haute parce que faut na fanda na mémoriser ou bien na koma ba point mais na kati ya live on na bango asala kana alobaki yango clair alobi mwana na bango abela sanga mwana asuka oyo bapesa komba belle vue abela sanga muchopa bimana belle vue muchopa bimana Aida mwana bango abela sanga ndeni bakobimisa muchopi na likambo nani belle vue na makambo alors que mwana bango abela sanga mwana bango abela sanga mais soki mwana abeli sanga azwaka moins retard à croissance ayaka ko se rattraper dans les années plus tard mais au moins abela banana azwa moins retard à croissance OK tout ça là toujours à cause ya muchopi donc bakoyi ko tia belle vue à l'écart ya makambo te po mwana bango azana 1 an na kombo na e kombo ambanda et puis moi ça fait na libala a manquera mobile respect manquement ya respect a ndenge nini yo zui kombo no ya mwana oki kopesa ex na moko ya mwana mwasi donc mwana wana bo condamné na abomination ya kintoki na bino ozi mwana na bo condamné za ko la mwana na za ko bo tumbi embeka bali ba kotika belle vue te ba kotika te po ndenge nini mwana waki ndozwa kombo na ye a obligé ki muchopi nini ba souvenir donc ye abengaka mwana na yo na ndako na kombo ya mbanda na yo Naomi tuna est-ce que pe muchopi na bela babande kokuta na te moi un coup sur la route te ti mwana banga ya bela sanga siko na live ese wana esa bande koloba botika ngai na ngamo konga so makambo aneza makambo belle vue te na kota belle vue na kati te ba tomboka ya makasi belle vue kota na bi peuple partout na mura pa kota kiamo mura pa kota ki mura lobi lokola biso na tour na seza rasoli kambo ya bonbon moko to biscuit moko e bimi na réseaux sociaux ba latsa ngoka kasila na tour na biscuit to latsa ngoka belle vue wana ezalaki lobby. Mais curieusement, les familles lobby, bango baza ba perdant, moi na bango bela. Ce qui moi ça lingé mon bel tel lingé ba vie wana. Pourquoi tika kindo na bango kimia te tia ke ndoko baptiser moi na bango kombo ya mbanda. Donc place wana penda belle vue a rozalaka na makambo. Maman ese yo sala ki ne analyse ne objectif parce que je me dis na ba cook
na mama ese bango nyonso baza na raison parce que mama ese alinga aza na objectif alinga atikala objective na likambo na ye parce que bakombo bato ebele elingaki ekota na kati epuis moto atangaki nkombo ya Bellevue eza Mutchopi asalaki yango mpe lokola na passé mais actuellement là sur base de quoi tokokotisa Bellevue na kati ya makambo mais belle famille na ye na baku baza na raison bakokotisa Bellevue po belle famille ekotisi ye na sens nini na sens que bango bazwi badege ebele na famille mwana bango azoporte nkombo ya Bellevue na ndenge nini so ezalaki nango ndoi kaka normal eza kaka nkombo apesi kaka kombo moni ezaka nango j'ai des bonnes relations moi camarade nanga moko akala tobandani kala seulement nous avons trop une relation ana apesi ndoi nakanisaka ye mais oyo ya bango eza na eloko moko ya mabe na kati oyo ya bango eza na kindoki na kati bango eza na basecte bapacte na kati mwana wana abimi lokola mbeka en plus mwana wana abela sanga mwasi wana akoma impoli na ndako epi mbanda ya ndenge nini wana bino bo soi-disant bokabwana me bokutanaka bosalaka bateatre ajouaka na pièce na yo ezalaki kozala kutu na période moko boye abanda ya kutu kojoue so epabela te esalaka lokola ezala lokola mwa dekade moke neti kaka akomi ya bakuku mais après alala alamuki azongi susu muta famille bota après papa bafandi aye komanke si la respect papa asengi pardon ya babakuku po asalaki chaîne azomekameka ye moko po vivre ye moko donc c'est comme si elle avait perdu sa personnalité yo ex ya ndenge nini wana yo kozwa mwana na yo je crois botaka na 2024 na 2024 on ozwi ex na ozwi opesi kombo ya mwana. Donc, les deux parties ont raison. Et ça, c'est la raison. Babakouk, baza na raison. Famille, yaba mobile, ya Mutchopi, s'associer na babakouk. Moutoua na tort azate. Sauf que, raison, moutoua maintenir Bellevue na kati. Donc, moutoua maintenir Bellevue na kati, ils ont des différentes. Mais, les deux parties ont raison. Et ça boy na ye kotia na ka parce que selon analyse na ye selon ye aboy na ye pas pourquoi parce que ba ko ba to komo komebele car doser koti na kati donc ba kombe komo komebele bozomona alors ba coupe balobi non biso to kotisa Bellevue parce que si la memaka nkolo trop si la memaka victime ya makambo ebele trop si la est toujours victime ya makambo nyonso elekaka na SB ezala neti boye abimi victime o mobali bafingi ye o boye moni eloko nyonso si la sala afingamaka alors tokotia ye na nko parce que match kwa ta bango bisonko bango soki nini bisonko na mwanda mbwakana nde bazawa koma ba commentaire wana pona otela vidéo bolanda na munga peta mo intervenir pe munga pas le non on va l'insérer parce que ouais biso maman elle est toujours insultée elle est toujours marginalisée elle est alors les deux parties bazana raison ba balanda vidéo na on a check na mo ite bazo na balanda mais makambo ezali na pokwa awa na se limité kaka na oyo pour non la bino live ya parti wana ezalaki vraiment débat et tout na yebi kutu esi kutu asilika kikutu na live wana asilika ki mais aza na raison babakuku mpe baza na raison moto wana tort aza te ezodépendre na raison moto maintenir décision na ye mpona okotisa bela na kati mais belle famille elobi bela mpa kozala mpo na intention nini po famille sepetabi o ye abimi po aya koloba malobi bien te alobi makambo ebele na désordre il faut encadrer makambo ne alors famille baya matata oh mbala Mutchopi ndeka babengaki aza PD wana ki soki a réagi ti kaza PD place pena makamne penezo motema mais baza perdant cette famille vraiment baza vraiment perdant makasi a lui encadrer makambo bien te fallait encadrer mo bien nga moko nazoya naza bato ina ngeza boucher donc nazoya na maîtriser pena makambo ngo bona koloba ngo bien mais pour le moment to suka no awa bolanda ba motivation ya les deux côtés mais famille déjà babaki ke Bellevue azana kati ba okoti dit manière ou d'une autre parce que ya zalaki ex ezo ba douti pezali parce que ndingi nini akopekisa la rose wana asimba saki ya Bellevue c'est que zuwa
c'est que bolingo si la té parce que so pena bolingo si la moi-même je me suis posé la question après ça moi ane combat Bellevue pour Bellevue mutaboya kaya bimaka na aida pour moi la ke koto azana ndoi azongele moi un coup sur la route to ndenge nini et puis makambo to betisa makambo moko très grave mais to beta on a légèreté pour nga azonga na bokoma non esika nga pena nazali bokoma pena place naza po makambo oyo eza donc eza scandale eza vraiment makambo eza vraiment scandale ya makasi eza vraiment scandale tokomona ngo lokwa eza vraiment scandale eza penza scandale. Alors abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Bon, la vidéo, vous pouvez s'en rappeler, bah, vu la vidéo dans les commentaires, l'autre noël, la vidéo d'analyse, il y a kafou, il y a bien, il y a bio, il y a kitoko, esprit n'a et cool down, parce que, ish, quand vous ça, nous autres, mali. Bon, la vidéo, rapide, non, la vidéo. C'était la poche de SCB, na ça, on a kata SCB, naza Vincent T, naza Duche Kapanga T, naza bébé Yani T, naza nakata SCB T, boko lenga makambo eza bongo T, na lingi T, boko lenga makasi boponi, naza proche SCB T, naza nakata SCB T, boko lenga makambo T, naza proche SCB T, likamli na bino, na travail nakata SCB T. Na chronifoiti normal na défendra sila bon mélanger si j'étais le gros moninga na sila donc nous approche à SCB na travailler na kata SCB T na za fan normal oh maman esse aza faux abakok ba commentaire na YouTube na on l'a bien très bien ba commentaire na TikTok na on l'a bien très bien. Nous avons la même compréhension que Nabino. Voilà, ça nga kazaka oyo eza bongote. Donc, nous avons faux abakouk. Ce qui nga esi. Nous avons faux abakouk. Ozu ba clic, na ba claque na yo aussi désabonné. Nous avons pensé clic na claque na yo. Ce qui au morning nous avons faux abakouk. On a YouTube. On s'est désabonné. Na préférence à 10 personnes en live nangai. Film fait c'est côté, beaucoup de films. Tu as la fois beaucoup de langati, c'est désabonné. Non ça poste na haute parce que t'as na fond la chaîne, tu ni maman na o. A fond la chaîne haute. Et on s'abonne qui na benga qui au pété. Le on s'abonne qui pon na sila, on s'est désabonné, on s'est libre. Kota la ngati. Na on ça poste monter parce que on a abakou. Non. Na on ça poste monter malanga beaucoup imposer ngati, na ça poste monter malabino. So za fois abakouk se désabonner ko imposer nga elo côté parce que oza abakouk tata na futa ngambo ni maman na futa ngambo o futa ngambo te ni tata ni maman na bino OK so c'est désabonner botala ngate na OK musana tongo OK bo buzo makasi boy allô oui bino pe bakouk bo sila maka. Bozo mona ke makambo biso to lobai na tongo yango oyo. Ozo mona famille maboma bokomi ko créer ba faux compte boya ko tinga ba singara awa. Famille maboma bokomi ko sa ba faux compte ba voilà et c'est faux pas botika makambo oyo ya ba to silikana. Toza bana mama moko. Baba cook et saza mutu na biso to zala liloba moko na ba mama et c'est kokota na loyenge na bango te za ba famille mabota famille libota eza ba to famille na ye ya kutoka tanga live. La famille du partout et ça a fort à et biso to lié et c'est ça biso te la famille pardon s'il vous plaît pardon avec tous les respects je vous la famille bota une minute pardon s'il vous plaît. Makambo oyo ba fo abakouk ya proposer bato yango mi dazonga lo sima azonga sima pona composition abakouk so bozo ba fami toxique na ngati ena ndima ko le sila mutatina ngalo la sila zati ena imposant na défendre sila muta imposanga azati ceux qui ont moni que ça abakouk ona agir ndenge yo lingi ngai esimba te potina vandia na fini sila te
Si na vandiawa, na imposé si les lots au moroté. Si ma kamboza est li belle vite. Si on na Monique, na sujet est na belle vite. Il faut yo ko Monique est li belle, il faut nga côte ça parce que yo Monique est li Cardoz na belle vie, faut na côte ba on a kati na binga été. A part ngai, ta nous sur le sila. Man mo le sila. Jaël, basé belé mamonela. Ezaka nga mo le sila te. Toze belé to le sila. Ceux qui ont pu nous c'est pas sioté. Ok, pas moteur, bien, il y a sujet, on va notalier. Si on veut que, ah, non, ça y est, c'est pas sioté. Au côté des films, c'est simple. Et c'est un mot simple, quoi, bonjour. Même si on commenté, na Paris aux a quitté, na Belgique aux a quitté. Même si on commenté, même si on ça fait 2 mois, on a en sauté. On a ma casse, ma polémique, à commenter, à finga. Même si ça fait longtemps, on a aussi renvoyé la tête. Vous êtes belé, voilà. Monsieur tira basse tembe ba déplacement tango midi pourquoi et monsieur a fan à commenter mais on a même en France au côté que vini maté maman na finga maté na finga maté mais biso au finga ma pona sila donc on poser ngeloté éco simbati na li bien que simbati pour na sujet oyo na finga na osila té na osa plaisir na parce que tata na ofinga té maman na ofinga maté so moi qui a fois ba ko désabonner. C'est simple. On s'est désabonné. Partagez na compte d'ailleurs. Et c'est fort bakouk. Ne vous la Zuma. Ne vous la Moura. Bon se désabonné. Baza ba faux. Bon ça fait pas na pesi no accès wana. Mais beaucoup imposer ngaité. Na bané bien ki ngaité. Na kizengi. Na mutu munene. Na faux chéri. Na mukuse. Na za fort bakouk. Na za baba. Na du kolobate. Na banga ba collègue na ngai. Bo finga tout. Vous êtes libre, mais vous connaissez pas. Et c'est na biso qui tsa mutema mama. Plutôt toza ate poto beba entre ba cook, ba ange adorable na ba chroniqueur. Bino ba chroniqueur. Bolobela mams. Nga ata na sali live na zo lobango qui aujourd'hui ba chroniqueur est belé, boza pe ko sunga pe mams. Toza la bomoko. Il faut comprendre que c'est ezapena ninga mabete le loso ki baba cook misus pe bazo silikaka bazo silikate parce que baba o no balingi yote tous les panel o asilika fungol panel la sali live tam so bazo biso to comprendre que biso panel ça ba kuka seke asiliki afungol panel la sali live et c'est kolanda bato ba commenter yo kolanda bato ba commenter to moka fungol panel asali live yo kolanda bato ba commenter te et c'est na biso ki tsa motema biso to yebi que yo za na pona mams oui yo za na pona mams ozo sala analyse na yo. Il faut Babakouk bo comprendre les locaux moko. Les Abakouk bo kanga très bien et c'est asa journaliste. Donc elle passe la ba analyse na ye, il faut asa la paix droite na ba analyse na ye. Ndetinga ngana ange adorable na za Bakouk na métier musu na internet oyote. Ngai nyoso kana okitsila ngoka belle vie et talinga ite mais et c'est il faut ça la analyse na ye na ndenge oyi azo comprendre makamu na ye parce que asa mutu o bato beli balandaka. Azape na bato belé ata na bangambo kuna na bangambo boye balandaka ye donc botika osaba makambo po mission ya bato belé ezalaka nini nde bamona ba ese bamura ndenge ba Jaël nde bazozalaka na mams esalaka bango motema pasi bazalaka na besoin bapanza mams na bato oyo d'accord ye azopesa nini na ye apesi avi na ye donc bokenda ngo na ndenge ya mabe bongo te mais nga na osala live c'est lango belle vie à s'échapper mais pas essayer bon ça la bongoté s'il vous plaît c'est tout ce que j'allais vous dire les Abakou. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup maman et c'est aussi licaté tolinga yo makasi tolinga non t'inquiète pas merci beaucoup t'inquiète pas ok bonjour maman faut pas faire mais comme ma mère soin mais quoi bonjour maman Ete. Bonjour Yaya bonjour maman. Oui, Mama Ese. Mama Ese, nangena loba kaka. Nayebi ke ozala na mutema munene me bakisa kaka. Il faut yeba ke na Babakouk. Oza pe ka confondi ya mayele bele baza mayele. Mama, ngabo yeba ke naza fan loko abino. Oui, yango na loba Mama Ese. Nangena loba ke il faut yeba ya mayele baza. Na Babakouk ya bazo baza, ya ba compréhension baza.
Donc maman ese donc incompréhension na plaza fan ata bino plaza fan yango nalobi mama ese oza libre ya osala oyo omoni ke eza malamu eza page na yo si ondima kosoutenir mams eza na volonté na yo donc mutu moko afuta ko aza te soit libre biso babakook oyo toyebi mosala osala ya makasi ezala na privé ezala na balive ezala na ndenge nini biso toyebi de mama ese kolandalanda bamisusu wana te omoni merci Valérie moi je fonds la micro yaya Ah, ese, bonjour. Boni, Boza bien. Bien Mourachou et bien Mourachou. Ça va toi? Maman Zéla, s'il te plaît, bonjour. Toyoki Zéla, maman. Mourachou, toza bien. Belvi Moutamungwe. Maman ese. Mutu, azan la droit au fait sa opinion. Et bon, c'est un aloba, s'il te plaît, na so kita nga botika la. Muta ala droit au fait sa opinion na ye. Ndege zawana biso to latisa likambo oyo ke majibe biso déjà to lobango na SB to so ba engagé te muto amtaya o sali likambo na ndege na ye po ba engagé mutu te bimo pe boyaka tango yinda ka to ba benga bango te muto amtaya na ndege na ye so ko kele bokende po bolo ba po to so engagé te po so bongo te ozomona alors muto amtaya na droit na ya na liberté o sali loko ya lingi ezate ke so muto osali kambo ya lingi bino bo banda ba moko ko finga ina ba commentaire oya ko komele ba commentaire mabe epesa kanda epesa kanda ba musu bolo ba fwa ba kote ba fwa ba kote ba vra ba kote ba commentaire baza ba kenda ko sala ngoti na ba live ozomona alors et vos apaisements biso le quoi sujet o ebimi na ngambu wana to kolati sango kaka mama bango bobo sani sera makamoke ngindaka a mama wana fani saka depedula afin ça on a bureau pour réconcilier bango bolingo ezonga na bobo sani na beta lisolo na réseaux sociaux boko épargner ndeni azana kati ya histoire tant makamo yindaka ba pedula mi balé yindaka kuna mwasi na mbali ba bomani mama na fani saka bango na kati ya bureau pour réconcilier bango avec c'est bango ke bo fo bo tia kimia bozonga ndenge bozalaki. Donc c'est-à-dire ba pratique wana nyonso le kakuna alors so pe likambe bimina siche la kombo na bango to ko fanda wana ti to kunganza masoto biso moto lembi siche to tiki so pe to lembi te to ko continuer yango ti na ti lo ngana lobika yango bongo mukana ngase bongo bongo penza to zawana ke majibende asa promotrice asa enseignante ya ba lele na ba pedula nyonso o baza kuna bongo matika kali corona kangi micro. Maman na Cardozo après ça aussi c'était mutako fula yo eza muchop ma chérie et muchop parce que na Cardozo finga yote na Cardozo finga silate na finga no belvité pour nga est na ma taku na ko finga Cardozo parce que Cardozo bimaki na yo parce que ça lesbienne sur la que Cardozo c'est que ça lesbienne ba baby siote pas batama boki oya déjà ma boke 43 et puis quand 4 mots, c'est ce qui démontre que na maboki yango olali na muchopi olali na milo olali na yenga olali na mama top bango tuka na 2 mois c'est na bango quand na 2 mois olali na bakinso te maboki quand na 2 mois kalunga lali yo quand na 2 mois mama kamole lo quand na 2 mois quand na 2 mois bazwa yango pesa munani mwana nani sam fongola miko Fonga mon chopi Sam, s'il te plaît, fonga micro. Yadi, oui. En fait, bonjour à tous là. La dossier Oyo, la ligne était pas collée en Sam. Là, je dis bien parce que je viens de parler avec Arline. La ligne était pas collée parce que moi, na wana tango ça ma bêtise na ye. Aina matière biso tout moni matière, biso tout oya qui pona kosala ba analyse c'est ba matière yazaki nango. Parce que on avait de preuves. Arline azaki na ba preuve oyo. Moi, on a tindela qui pas à se plaindre que non, maman tala basalinga boy. Arline a fait ça qui conseil, a péki ça qui en tant que moi na. J'espère que batbo la nanga bien. Alors, lokola yé leki na emungwa. Na ebité le rozo luka parce que auto ça langa ba message ba ba capture soit tindelinga akutu. Na yo kangote parce que na qui vraiment kanda nena zabu na kanda makasi parce que akoki kotanga ba kombo ya batute o azana ba preuve na bangote akoki kotanga ba kombo ya batute moi na za ni ya bakuk
ni famille Libota. Mon anaza ni Abakouk ni famille Libota. Ngaso na yeba mwana wana na yeba parce que aza mwana oyo azala fan na ngaso moni même na téléphone j'ai enregistré la Rose fan. Bato nyonso bakomela nga na réseaux sociaux na enregistré bango en tant que ba fan. Alors j'ai enregistré le numéro ya mwana wana en tant que fan. To tikala kokuta na te na vie na nga soka aza wana bo matisi botu na ye. On s'est jamais côtoyé comme ça en face. Donc to kuta na te to mona na te. To solo la kaka na téléphone. Tant a commis na besoin avant de recevoir ma boke na ye a contacter ngai ke aya na SB. Nga na yebisi na bino Mams aza na groupe T. Alors je sais pas comment on a orienté pour commencer à pas Mams. Ayebisi nga OK na linga rappela comment on sala na linga Cardozo mingi. La linga Cardozo mingi na commencé à être pas à Cardozo. Yebisi OK pas de problème. Moi je t'envoie le numéro de Cardozo. En attendant na reçoit na Cardozo. Donc, on soit Cardozo, on peut son numéro parce que yo so ana yena on peut so détail ndeni rosa pour okota na team na ye. J'ai fait ainsi. Place Soukanela na yebite même moi je suis surpris au monde qui a koma pas ya muchopi parce que je sais que non a solara na Cardozo on peut se Cardozo mingi na yebe on a sans soana. Et puis ngai na vandi na moni yemo ko mwana yeko zongela nga. Azongeli ngai pour me dire que non tonton Sam Nazana matière il faut appeler ça yo. Là je jure au nom de Dieu parce que je mets ma vie na batu tout bazar ba otala, je mets ma vie en épreuve. Du coup azongeli ngai kozonga zongenga pour me dire que notre ensemble nazana matière il faut lober il faut na nazana numéro ba maman atangena ba koma bato yebi bazana réseaux sociaux pour ba ça ngo matière. Alobi azana numéro na bango te mais ngana tunie matière ngo c'est quoi? Pesanga matière ngo. Nde abandi ko tindela nga ba audio na ba video ya muchopi abandi ko tindela nga ba audio na video na nyonso wana bozo na misusu kutu non to tiete parce que moi j'en ai nazana ngo belo atindela nga azo continue toujours ko tinda ti sikolo. En fait na dossier oyo tangu yeto sololi na ye ayebi singa que non pona meka ko tourner pa ebe ka uteki pa Cardozo ayebi singa que non kuna eloko ezate. Maman Cardozo a répondu que non, moi à ça la pas na c'était parce que il y a un groupe T, d'accord qu'on s'est retrouvé kuna et pas il y a Muchopi. Na Muchopi allongé pour na harcèlement wana par exemple ça qui il y a celle qui a qu'on s'est réfugié pas il y a Arline. Alors on a tourné les sous deuxième question et pas il y a Arline. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Arline c'est ma maman, elle m'a bien géré. Après ça rabiso ba conseil, Arline ma maman malam ko to tango ba makambo e komi ba pression ngai na muchopi. J'ai essayé de me confier à maman Arline et puis maman Arline m'a donné des conseils que non, le quoi ya za mukolo tikanga mo na ko gérer yango. Ça veut dire que ceux qui y a Jesus ko sala ba seulement yo ko ya te tikanga mo na usani na ko luka e bona tebise parce que yo za mo na groupe nanga akoko ko salir bane ya groupe na ko toucher bane ya groupe nanga te. C'est ce qui s'est passé. Lelo ya comment bimisa ba comme lelo na tongo lelo moi je vis ça chez la diva na moni yango tongo na lamuki na moni ba audio ba nini pas la diva. En fait donc kanga makas parce que eza marambo ngai tant to so na zo ibisanga ngote. J'espère que bola nanga bien. Eza marambo ngata na solo lina ye atikala oyebisanga ngote. Na meki ko benga na tongo. Na bengi na tongo ayambi ngate. Na bengi na tongo ayambi ngate. Et du coup à un moment ayeko sanini ayeko komelanga que non dans un entraînement machin na rappeler ye. Asengi nzela pour que na rappeler. Ayeko rappeler ye. Na tuniye parce que lobby na fait qu'il live na ye. Na tuna qui question pour dire que non yo tangi kombo esi là yo za bakouk tozaki kuna tendance na live wana o yo zo le bakoza bakouk parce que makambo ko ça ba bakouk parce que ba bakouk ba ibi makambo te et puis oza bakouk to tikala ko za la bakouk mais bien pia baninga pe maloba baloba mère tika na utina na ukita est-ce que ko tika na loba na kita donc ça me pose dans la question par retour na yo. Donc, quand il prend le mère na évité. Alors, il s'est fait maintenant na uti ko benga ye. Na tuniye. Lobi to sala élève même question peut tendresse à tuna ki yango.
yo ozotanga kombo ya sila otangi kombo ya sila na contexte ni parce que sila aza moto oyo baincrimine nyonso alors na makambo botongo ozokotisa kombo ya sila ofingisa moto ayebi motu na makambo te ntango bosala bamam na bino même nga samo nazalaki na nga te oyo lelo bato bakomoluka baincrimine nga parce que ngai peut-être j'ai essayé ya koramener yango na toi du coup à répondre que non kombo ya sila eki kobima na contexte que non ndenge azotravaille pa Arline aza mama leki ya bakuku wana réponse apesaki lobi na live epa na nga bato bazalaki wana lelo nga natunye lisusu baaudio siko oyo ebimi wana napele to tosoleli na ntongo baaudio ebimi yo ozotanga kombo ya Arline ozotanga kombo ya ba Cardozo personne justification parce que moi je ne vais pas être sali dans internet parce que je suis venu au lobby que ça petit na petit to tambola tête to chilate ça petit ka no fan c'est la tonton ensemble alors essaie de donner des explications sur non yo katiko na réseaux sociaux c'est par là maintenant elle me dira que non je suis désolé ndakuto pe mutu moko ya groupe na biso kuna pa mama la utiko benganga mama li pazo benganga attends j'essaie de finir avec bango bon na zongela yo un moment pe azongelinga pour me dire que non yeba yebite eza ba audio soki ya kala nde camarade na ye baza ya joueuse atindela kango so pe camarade ya joueuse. Bon, ça, je sais, en fait, là, vraiment, ce gars, Ozawana, bon, Matisaye, pour ailleurs, ça va justification, parce que moi, je ne peux pas être là, dans la place, dans la mamfo, je suis content. La rose, pardon. Bon, t'as qu'elle la rose, s'il te plaît. Bon, mais bon, t'as qu'elle la rose. On a hier, dans un petit matière, non, petit salé. Atika, comme mélanger, ma comédien, moussou, soit dans ma preuve, dans ma côté, na combo qui a c'est simple comme bonjour. Atika ba comédien mususu o azana ba preuve non ça ba preuve na bango ayeko tia mokile juger bango c'est simple quoi bonjour ako tika te et c'est pour maman et c'est bonjour maman benzela yo bonjour maman bonjour maman et c'est bonjour yaya naza vraiment très d'accord na yo na analyse na yo parce que na quatre histoire na moniti na ni to ngai na media naza muchopi comédienne le quoi ya mimi vie yango ya ngai privé aye na mon internet la vie continue on s'excuser la vie continue iyo zo ya mayobo o la sana koza mayobo songi allez oye ba obia na kombo na nga ba olobela nga muchopi boni ba beza beti bo elo ni olobeleza wana boni ba beza santé bo donc ozata na sagesse ya oyo longola buzoba ote ozola suko baksa poto yo moto tindi mwana ya kokota bakombo abatu bakaldozo bakota batutu bakomo kota buzoba bon akomi lelenge akomata bapane so okata ke moraji wana emoraji bakata hundeni nyonso mwana wana olobeza vrai okati ekia donc na mama obimisa lobi kuna ye moko amone c'est important au PC crédit moko akoma wa nyonso akeko luka mamu asala ba live tout ça là pourquoi alors awa sikoyo alandi te alandi 2 jours anniversaire webi ndoki alandela oyi ba ndoki nde balandela ba vie na biso yo zola la pongi moyebi calcul des mots asa elote aye kolanda 2 jours anniversaire. Joyeux anniversaire le 9 août 4 date au 2 abotama asaili voice yal channel voice voice est 50 secondes nazala ngwa boza na chira bino bozela yango eza 50 secondes boyoka voice oyo atindela kidozo yango boyoka Boya pardon. Na bandela. Ah oui, joyeux anniversaire à toi, ma star, ma star préférée, Cardozo l'esprit. Bustamila, mais malgré le star, le boulant, il na année où la reine, moi, le 9,
nayebi kisi mokufila joyeux anniversaire à toi ma star préférée Cardozo Molesco joyeux anniversaire à toi vraiment joyeux anniversaire à toi nzambe asala bolamu ebele na je souhaite tout le bonheur du monde prospérité simplicité universal bonheur dans ta vie bisous je t'aime de tout mon cœur abakisi na je t'aime de tout mon cœur. Abakisi na je t'aime de tout mon cœur. Ne voice wana bomoni wana. Dozo a répondre et même pas le 9. Car Dozo a répondre le 31 octobre. Est-ce que vous comprenez ma kamna oloba? Et voice va répondre le 13 août. Il y a ça là qui voice anniversaire le 9 août. Cardozo a répondre le 13. Donc on peut dire Cardozo a qui occupé. À répondre les 13. Merci beaucoup. Point. Dozo aranam. Activation 1000 esprits. Charisme. Toujours. 1000 esprits plus charisme est égal à Cardozo. Aïe ah. Bonsoir Dozo. Toko Chisikoyo. Le 28 octobre 2022. Mais moi, non, Azam Bambana Yesu, hein. Azam Pinjam Bambana Yesu. A commis bonsoir Dozo, ma préférée, le 28 octobre 2022. Naza na posa na kota na groupe na yo ya WhatsApp. Awa nepe ana lingi bazoba bozonga sima. Bata mayele nyonso boya liboso. Pardon. Awa to ana mwani ni bolandanga bien. Bonsoir Dozo, ma préférée. Naza na posa na kota na groupe na yo ya WhatsApp. Théâtre na mute. Ah, lobi WhatsApp. Doza comme à répondre Naza na groupe T. La famille Botala. La famille, est-ce que Botala? Victor est na YouTube. Est-ce que Botala? Ah, 2022. Ah, on a 2022. Azo harcelé Cardozo. Bonsoir Dozo. Atikina no anniversaire, ba je t'aime nyonso abosani. A coach dossier mususu. Na 2022 hein. Bonsoir Dozo, ma préférée. Naza na posta na kota na groupe na yo ya WhatsApp. Cardozo a pour répondre le 31 octobre 2022. Naza na groupe T. Azong CNP, bonjour Yaya. Pour un respect. Bonjour Yaya. Naza na groupe T. À répondre Cardozo, d'accord. Donc continue bébé. O soume bébé. Yaya. Yo lata ka mobali noni ozo lata. Ko lati sa ko pata batu nyonso te ko pata mutu te awa. Yango to continue awa. Dozo a répondre Naza na groupe T. Bonjour Yaya, Naza na groupe T. À répondre Dozo, d'accord. Awa lisolo 2022 et Sili. Yaya, Alekisi. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.